papa, eza mawape passe. Toi, on a préparation mon côté à fête, il y a Noël ou bien bonne année. Tozo yebate, to banda wapi, to suka wapi. Pour na minute yo toza ne loko mon côté. To yebite ata soki kilo ya ngombo to lambango, to yebite soki soso to ko sombango pour mboka e simbate. Ba fête ezaka ninge zalaka, eza très bien. C'est que yo ça déjà na mbongo. Tekoza na mbongo c'est trop dit parce que na vanda pe tamo na Angola na Brazza. Fête to vivre chaque jour. Ninge pe ba konzi ba utaka libanda. So to préparer fête pour na soso to échouer vraiment. Tout ça t'es bien t'es biloko leki cher. Tout ça sont ma chère. Ce qu'on est biso no teke là ba client ba so na passe. Neti biso boto boko la bana biso moko. Papa azate to tangisa ndenge nini. To lesa ndenge ni malade pe lobinga yo. On a yango yo corona matili susu donc moyen te grippe na bandako. Ba konta mboka batela biso na social. Bakitsana muketo ya dollar biloko po eki. Ozwinde ezate mbongo ndezo mona na te. Mbongo na maboko batu kolela mbongo ezo mona te. Bazo futa biso te bazo sala boye te. Pas nde yango wana. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous Abisso à travers le monde. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetok, c'est DC7 de la presse. Moi, mon sala nabino, mon pandi sango nabino. Merci beaucoup, Nenge Bokozo continuer, qu'on aime ma vidéo, qu'on partage et toujours fidèle na chaîne nabino Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision, et Zali wana pona ko informer bino. Vision Plus Télévision, et Zali bongo pona ko faire divertir bino. Vision Plus Télévision, ezali bongo pona kopesa bino makambo ezali koleka na République démocratique du Congo. Merci beaucoup à tous les abonnés. Merci beaucoup à la patronne Abela Dinganga, moi c'est Mwindu Yangolo. Et merci beaucoup à notre coordonnateur Trésor Walukonk, où il a coordonné ma solo. Et la prise de vie, montage, Jack Kanangila, où il a ma caméra et montage. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et puis, il y a une commune à Bumbu et la presse, où il y a bandeko bana mboka, oyo babengi na kombo ya elengesa esika to telemi to ko sa la bino micro balader moko o to ko tuna population ba congolais bazolela mingi bandeko bazolela balobi bonne année to Noël ezali koya bazoye batendenge nini to ebite bazo se préparer ndenge nini yango to ye pembeni na bino to ye epai ya bandeko to solana na bango to ye bandenge nini est-ce que biloko bandi déjà ko sombama mais na misu ndenge totalaka déjà bato bakendaka zandu kosomba biloko mais tomoni mwa malili bato bakokende zandu te biloko akoteka evandi bakosomba te topusana pembeni na bandeko totuna bango ndenge nini baza kopréparer fête ya Noël et puis ya bonne année. Est-ce que bazui déjà to bazui te na bokasité ya Jack Kanangila na réalisation kumbanga na transition et bongo to kende esika bandeko bayali poto lobisa bango. Mbote maman. Mbote papa. Tozali bongo chaîne Nabino Vision Plus Télévision bazolanda biso à partir à YouTube. Bandeko bazolando à travers le monde bako biye bakombo. Kombo nanga maman Anastasie, artiste et comédienne. Voilà, maman Anastasie, tu es le loro poussa na pembe na bino kotu na bino to sa micro balader par rapport à la situation ya mboka, to ezali ba fête, ba préparation, ba préparatif ya ba fête, ezo le kandenge nini maman. En tout cas papa, eza mawape passe. Toi na préparation mon côté à fête, ya Noël ou bien bonne année. Tozo yebate, to banda wapi to suka wapi. Pour na minute yo toza ne loko mon côté. De mboka ezo souffrir mboka eza na passe. To yebite ata soki kilo ya ngombo to lambango, to yebite soki soso to ko sombango pour mboka e simbate. De toza na préparation mon côté. De mutu nyonso to tuni ba voisin kaka to yebite to banda to suka wapi. Yo za la bana boni. Na bana mitano. Alors, on a préparé le roman pour nous recevoir ça. Mais non, préparer des nazane l'hôtel. Nazane lo mokote conjoncture mboka eza pas souffrance to kemba. Hein? Ko kanzani na lati boy papa imsu na lati bazol bi ke maman azabia atie manette azabia te na on souffrir. Alors on a préparé l'hôtel pour nazane l'hôtel. Pour l'hôtel marché. Ba futi te de lo mokote zo marché. Bato bazo salaire malonga te, salaire ngo peso za la te, donc ba mo ebele ba MP na bato. Donc eza passe to kokate. Alors, population, to ba konzamboka bazota la yo, ba liloba na ko loba nini pour na situation.
mais nga pena so na ko la pona ba konza mboka na ebite na loba nini papa avant ko tunga na loba ba mo ba konza mboka bazomona te Congo nezo ke na souffrance na misère na pasi to ko loba nini et bon ngaku toza moi bien to ko loba o to mona ya mabe to o ezomona na pasi mais toza bien te to ko loba ni po bango mo bazana kata ko eba ba lukelo ko mo malamba sala biso toza la bien ba futa ba enseignant ba futa ba soda ba futa ba nani ba fonctionnaire pour ça pas ces souffrances bana poto to souffrir to kokate to ni to banda ko craquer comme on a pour nanda ko mo ba craquer bango nyonso baza 10 ba craquer poto kokate bana poto na souffrance à makasi to yeba te to ko sortir ndeni bona no to fete ndeni no wala to lia ndeni de soko bo bandi atako tambola papa nga nanda ko moko na moko boka ba doléance batu et pesa bino na mama miso ekita bino po mutu nyonso souffrir situation sur Covid-19 la situation sur Covid-19 toyoka ekutu bakamba Covid-19 oyo ekita ndenge nini toko suka wapi biso batu tozo kokate to suka wapi to kende wapi lelo so bike mboka ngo bateka ta bateki ngo biso tozwa combien de biso toko telengana to ko ba réfugié permettre bateka mboka mais siko tozo kokate papa to kokate to ko se sortir te to yeba te ni to sala siko to sa nini ata ba mboka za ko kufa za ko pola do ata bateki ngo neti ngana ozona ngelo te do na telengana na kata na Brazzaville na ketelengana na ke na Angola na ketelengana pona ko ma réfugié de mboka za na pasi ba konzi to lele pa na bino to senge pa na bino de 100 mino biso to kokate bo luka moye bo sala ata to ka ata mo sango to ba soso ngo ye ba Thompson ngo ye carton na $10 na ba feto to sa to somba mais jusque là to mona ngote za wapi yango. Voilà, merci beaucoup maman ndongo ndima micro na biso. Voilà, tout le monde peut papa lobi. Bonjour papa. Bonjour. Ba tu bazolanda à travers chaîne na biso Vision Plus Télévision. D'abord ba ko bengo na kombo nani? Kombo na Kibe. Papa Kibe. Tozo sala micro baladère par rapport à situation mboka. Lelo déjà tozo poussa na malembe Noël ezoya bona nezoya. Ozo se préparer nengi na liba. To fait bien pasika boy. To bima ba msala, to kena msala bo pasika ka boy. To lisa bana ndeni ni bana ba oliata ndeni ni mboka ngo to kena ngo. Jusqu'à maintenant, on préparait l'eau mon côté. Attends, l'eau mon côté. Bana ba tungusanga fort, taliba koko, talibana kazi fort. Maman abotinga pe atanga pe choc trop. Na bibo za no calme. Caméra okolo ba nini na ba konza mboka, ceux peut-être ba kokio ça na moi dernière minute. Na 5 ka Fati abongzaka mboka bien amia pesa biso ni biso to koka yango temps vivre boye pesa ayo kila biso mawa apesa biso to esenga ba moyen o nyonso pesa biso. Voilà, merci beaucoup. Next. Mbote papa. Mbote ndeko na ngai. Alors biso tozali batu ya chaîne Vision Plus Télévision sur YouTube. Toye lelo ko poussa la pembe na population totala nanu ndenge nini bozo préparer ba fête. D'abord comment on a ni na bandeko bazolanda. Comment na ngai coach batu ba ebinga nungini kimayala ba o coach libenge charge. Donc on va ndi koto. Na vandi ka milieu tout ça. Voilà. Alors on se préparer ndenge nini na libota pour na ba fête ezoya Noël na bona. Bon préparation ba fête eza maman Nzambe. On se préparer mais ba circonstances mususu donc tout ça très bien. Ba fête ezaka ndenge zalaka eza très bien. C'est que yo ça déjà na mbongo. Te ko ça na mbongo c'est trop dit parce que na vanda pe tamo na Angola na Brazza. Fête to vivre chaque jour. Ndenge pe ba konzi ba utaka libanda. So to préparer fête pour na soso to échouer vraiment. Donc to préparer fête pour na soso te. Fête c'est ça quand même balata ba mela. Kolata na ba prix abordable. Donc eza que Nzambe nenga osala ngolu to ko mukolongo to fukami to kumisi. Ndeko ba uti olela ba bi eloko moko te mboka. Basa ba dongolo miso balela 53 ans. Basaka na ba papicho na ba lotre la balela kame na ngolu Nzambe na komi lelo na mukolongo pe na okoma. Nzamba kumisama. Fete za kabilamba te za sosote eza nde Nzamba batela yokoma. Bilamba te sosote mais kolia quand même ya batu. Kolia quand même ya batu bouti wapi bolingolia na 2 ans. Touti tangu 53 ans na 2 ans lia. Mama na yo ayeba mambo so abokola ko mabe biso to bona limité. Oui? Voilà, merci beaucoup. Voilà, bana mboka tozo tambola, tozali bongo na prince ya elenge sa mbote papa. Mbote ve na nga mobali ve.
Alors, biso tozali chaîne Vision Plus Télévision, to emetaka sur YouTube. Tozali kosa la sujet moko situation ya mboka ndenge nini bozo se préparer ba parents ba boti bozo se préparer na ba fête ndenge nini. D'abord comment on a comment on a Rigen Mayemba Rigen amoni pe na tenir oza moto ya Aseko voilà. Alors yebisa biso ndeko on vous préparer ndenge nini. Est-ce que bana basi bazu mwa loso bana basi bazu mwa eloko kolata tozo bunda kaka mais mbongo vimana maboka ba tozo mona na te mais nde tozo bundela mwa muke mwa mwana rolata ne mais na pasi kaka mais tozo kaka pour même mbongo na maboka ba tuneza mwa pasi mais nde biso to sela biso ne kopa camion mais mwa muke ne to bunda to mona so ya mike mais nde ba misuba olela pasi zaka na mboka po to luka ba mboka ko malaise po biso beto sunga ya biso bana nde ba sela biso ndeko Rigel Mayemba tala caméra ko lo banina ba konza mboka par rapport ndengo lobi ba ndeko misuba zolela ba konza mboka nde ba fonga biso ka pour je bandaka tisi ko efonga marate donc la je fonga ma biso pe na bana ba c'est la biso papa bimaki mais ozonga boye mwana ko mosenga mikate opiaka ozana ngote na tozo regretter bana classe kutu pasi ba saki ofele mais ya bo fele bana baleke bele ba tanga bete ngani na boye asenga ka mo na mboka ala ndela biso makambi copinion c'est comme à l'aise pour biso pe to sepila bi ko pa ngozo sana ba système à Covid-19 ba bi ko zonga ko matali su mutu keza su ndenge e ko zala penate et puis ba ndeko biso ba zo banga ba bi on dirait to ko zala confiné yo solo bani biso pe tozo banga to ka sanete royal lisusu ka bomi population damba sungama maladi wana ya lisute to sungama décembre yango to zomo loko bana biso ba sungama. Merci beaucoup ndeko Rigen Mayemba ndenge ndimaki koloba na micro na biso. Merci papa la nganzama baksamne belé. Merci vraiment. Alors merci beaucoup tozo continuer tozali na presse ya elengesa bomoni bandeko bazo luka mbongo na pasi. Bonne année koleka ndenge nini Noël koleka ndenge nini. Alors Jack Kanangila tokeli susu na transition tozo mutu moko aloba par rapport ya sujet otocheli bino oyo ya lelo ya bonne année koleka ndenge nini toleka. Tozo continuer na micro baladère na biso na sujet na biso na moni maman nanga awa. Bonjour maman. Bonjour papa. Biso tozali batu ya chaîne Vision Plus Télévision sur YouTube. Tozo tout na bino mwa mituna. Est-ce que okoki ko ndima biso na micro na yo? Ndimi bino. Kombo nani maman? Maman Anto. Maman Anto. Boni santé. Naza bien ngolo nzambe. Na moni ovandi ko lemba lemba bo. Tozo teka bien te biloko eleki cher. Biloko eleki cher. Tozo soma cher. Ce qu'on est biso do tekela ba client ba soma na passe. On a parti sur le 25 p fête les premiers fêtes et ils ont ça la maintenant ndenge ni selon yo côté est-ce que ba client il fallait ba client ba côté belé po biso beto za moya ko zonga kalimete po to za pe mwa muke wana mais ba client ba soma na pasi po biloko eleki cher mbongo ezate ba client ba na mbongo te crise ba yé pa no ba lobi biloko eleki biloko eleki cher nga parce que so na teki na ba prix o ba balingi ya se ngape na okoya na boko la bana ndeni wana siko tolo bana ndako pe kuna ba fête yebi sango zo préparer ndeni jusque là na to sela te lo mote na to sela te lo mote po biso lozwa siko bongi to teka to bomba pe mwa muke siko to teka la passe ko to préparer fête ndeni la caméra ba konza mboko ba Holanda yo ba to bazo kamamboko bazo lando moi liloba na ole monsieur ko changer vie ba congolais liloba na ngai ezali bakonza mboka bakanisa biso basimba na social biloko eleki cher neti biso tosomba tombola dollar eza na likolo babetela biso 20 600 na 10 dollars so osomi disons balwa ya 200 dollars oza na combien okoya soki olobi olanda pena ndenge osombeli otekela okoteka malembe mpo nini biloko eleki likolo makasi ti okoya kotia batike boye basolde mo neti otie ba 1000 francs ba 2000 francs wande siko teki bo siko to kene liboso ndenge ni neti biso boye tobokola bana biso moko papa azate to tangisa ndenge nini to lesa ndenge ni malade pe lobinga yo on pe yango ba bien on yango yo corona mati lisusu donc moyen te grippe na bandako bakonza mboka batela biso na social bakitisa nanu muketo ya dollar biloko po ekita poto bika to na mboka kitoko toza pe na posa to sepela na mboka na biso. Voilà, merci ndenge ndimaki micro na biso merci ma. Merci papa. Bandeko tozo koba kaka na kolobisa bana mboka na papa na biso awa azo sala musala na ye. Bonjour papa. Bonjour papa. Biso tozali batu ya chaîne Vision Plus Télévision to emetaka sur YouTube. To lelo peme na bino population to kana nu koloba na bino et d'abord batu bazotala yo bakobengo na komona. Kombo na ngai papa Ndombasi Ngoza tala face.
Ngoza Talafas, je suis sans tribu. Oh, Talafas, on a ce qu'on a. Bon, donc naza na tribu, donc moi na muke, mukolo, ba âge nous nazali. Oh. Voilà ça na monogoni. Ezaka na lingala, donc naza tout âge donc nazali. Ba âge nous nazali na inaka mutute, donc mutu nyonso donc ndeko na ngai tout. Ndenge to vandelaka. En tout cas na moni ke naza na maboko bien, na moni peno yambinga malamu papa. Biso lelo to yeko tuna nanu musala ezoleka nanu ni yebisa. Bon, Moussala pour le moment, donc, malgré que n'habité qu'à Siko, mais Moussala les autres non liboso. Alors, tous autres tourna mituna par rapport il y a le 25 décembre na le 1er. Nenge to utaki na ba Congo ya kala na ba Zaïre, nenge peut-être banda pe ko tonga moi kala. Est-ce que nenge ezaki ke bozo préparer ba fête, ba client bazo kota. Eza nenge moko na lelo? Bon, pas tout à fait. Mais moi, le bossé, c'est là que moi, bien mes colo, conjoncture, il y a net moi, bozuinde, mouteza moi, passe. Malheureusement, moi, que nous sommes moi, tombola, na yeka, yé pas tailleur, bah, diminuer, ko diminuer. Mais, oh, ya si, quand ça passe. Donc, tu sais que les clients, bah, zoya, pendant que ça, ça bilamba. Bah, ça, ça bilamba, te, bah, zoya, pendant qu'on modifie, disons. Pendant qu'on modifie, oh, ya ça, la canongo déjà, soit taillé, mounene, soit à quoi, koni, aïe, ko diminuer. Bon, bozwinde zate mbongo ndezo mona na te. Mbongo na maboko batu kolela mbongo ezo mona te. Bazo futa biso te, bazo sala boye te, passe nde yango wana. Tolongwana na musala na yo to keno na ndako to ebiko zali papa ya bana na ndako. Est-ce que ozo se préparer ni? Est-ce que bana bazu moi loso, bazu déjà moi elamba kola? Bon, moi elamba neti oyo, ona je awa do na sagi exposition pour na bana na ngamoko. Na bakoko na nga yango na exposition oyo. Na zo pe moi quelques clients ba tirer pe moi loboko ba yebagino loboko ya tala phase za kitoko yango na saki mais nazo préparer moi loso to tena moi point wana comme ça total ka le jour J to soki toko. Mais comment on a koloba ils ont la situation ça vraiment passe situation ça dépasse situation déjà passe donc dans la caméra micro na biso ekendaka mwa musika bakonzi batalaka nini okoyebisa bango ata na mwa bangonga muke etikali avant to comme le 25 na le premier. Bon avant to comme le 25 le premier donc bozuina nous le bosona nous donc fouteli nanu ya batu nde donc ezande passe nanu mbongo ezomona te na maboko ya batu toyebi te bango bakonzi o ba employeur ceux qui peut bazokanisa na bato misana bango nini toyebi pete. Yango wana tozo senga donc basunga pe ba travailler na bango bandeko pe noso bazo sa misala basunga bango pe comme ça ba koka komeka ko résoudre problème ya bana na kata bandako na bango na kata foyer yango wana tozo senga na bango ba mikonzi bazali boso ba tano likambo wana. Voilà papa rappelez biso na ko monopole na CPL na ngoma comme nga ndomba singoza Talafas, je suis sans tribu. Papa, j'espère que tu as na suka to suki sa apo papa vandisinga to suki si awa na sujet na biso ya lelo micro balade to sala bino boyoki ndenge population alobi majorité batu nyonso balobi mutu asepeli azate pasi ebakisa milisusu makasi papa lobi oyo kutu asali po exposer po attirer ba client mais ça ya bana balata na ndako oui azotonga mais akoki kokende pe kosomba pe quelque part soki mbongo ezali ba maman bazoteka bomoni côté kaizate bato balobi biloko emati dollar depuis kangama ki koto tozomona 20 mais toki maman na biso abi kuna bazotia na to mususu bazosombela biloko donc situation za passe biso musana na biso ezali kosunga peuple po malobo ekene mo musika to komi na suka na bino bandeko nyonso bolandaki biso na Vision Plus télévision nzambe ya bolingo akene ko toucher mitema na bino bomoni ndenge peuple congolais tant tozolo ba peuple to ponite to tamusi micro na biso na balabala to baki beto zaki na commune ya Bumbu juste na prince oyo bazos basali ezobi mati na bypass na elenge sawana to lobisi population bo continuer ko s'abonner na Vision Plus télévision bientôt makambo ya malamu ezali koya avec la patronne Mama Bella Dinganga depuis Londres moi si ya kimia moi si ya bolingo ya batu oyo azalaka nango vraiment merci beaucoup na réalisation pe na prise de vie et puis montage Jack Kanangila o azaki na sima caméra merci beaucoup na coordonnateur na biso Trésor Walukonk o azali ko coordonner makambo nyonso tout ngai wabino Jerry Kobetox 207 de la presse préfet de discipline mukuwa moko de la presse na suki awa na la drapeau oyo pona kolakisa elembo ya mboka
tokoki kosalela bino nyonso po eza malamu te bakongolais bakozala na esengo te soki nzambe azongi te tokokutana na bino na mikolo ekoya na baémission ya sika tokutani na mbala nsima bye.